comme na désir la vie terrestre. Nga li balango na comprendre comme na désir au dérouter moi muke na vie vraie valeur spirituelle. Li le batango bondimeli eye pona kopesa bino ba bien matériel ata muke te. Mais ye moko abongisela yo nanu yo botamaki te makambo yo vivre. Na ya bonheur, na ya malheur, tout a été prédestiné pour vous. Amen, bota. Vous ne devez pas tout moment être tout le temps et de fois soucieux pendant que vous avez nazana mbongo bikolo te makambo tambola te quelque tambola mais aujourd'hui vivre celui qui n'a même pas d'argent aujourd'hui mais il vit plus que celui qui a beaucoup d'argent. Et il y a la valeur na yo na motema te, la vraie valeur landanzamba solo mukolonzo te kolala et yebisaka date te nana yebi date na akolongwa na muke soki bayebisi date na yo okosepela omona ndenge souci hein mais normalement yango ekoya bien ekoya te mokolo ekoya eza malheur ou bien bonheur te liwa eza bonheur liwa oyo nzoto eza nango inutile, mieux vaut quitter pour hériter le royaume de Dieu. Alors qu'on hériter le royaume de Dieu, longo la posa bloko no samukiri ya wa bongisa pona yo nyos eza bien classé na nzela na yo. Mais so za le samba lokuta eza ko ba dérailler yo na voie sengelo landa pour comme à la destination. Alors commis dérailler très ce que ça dérailler. Et ko tambola moi comme à la destination ezate. La vraie destination ya moto na mukilo vraie destination na ye. Ezanil. Royaume de Salomon Talime Nzambo yebsinga na senga. Mais qu'est-ce que je peux demander? On linga ki tata na makas pour atosa kio asala kio. Na makamana nzoto te. Pour ça, une faiblesse corporelle. David aussi avait de faiblesse corporelle. Amen. Mais il avait l'amour. Quand vous avez l'amour, vous avez tout. Libota, okendeke no wab, o salaka nin, o landaka liloba, o yembaka nzem, o yaka na culte, o yaka masanzul, eloko ya liboso banochana motema, luka bolingo na yawe chana kata motema na yo. Sosona bolingo na yao, quelles que soient les conditions, vous ne serez jamais abandonné. Notre Dieu vous assistera. Il vous bénira. Et la meilleure bénédiction, longa na kat na ilobata batiola tabatrake ko simba bisimba simba. Yokela broma wacha baona do sambu satan zoko samilimu na bango. Vraie destination ya moto mokola suka umona mboka na ya. Koleka muta zimbonge bele. Koleka muta zuli bala ya malonga. Koleka muta boti e bele na banu. Koleka muta ke poto, c'est rien. Koleka muta zola ta bien koleka. La lisanzoto na bino na kat na vie spirituelle. Zoto ezola la te, o ezatushi nkolo, ngam nikolo, kote ke zotambu la biente nzoto, ewe la pongito, la lisinzoto te. La lisanzoto. O ezaka senye, mikolo, banguna baolandanga, mitumba na kat nanga, nzoto ezola la te, ozo kansaka liendo, ezo bunde la nzoto na yo, ko bunde la nzoto te, bunde la mole mwa, melibota. Yangwana poso la principe au botambola nango ko senga nyosa mukilité. Mais comment Jésus a lobby basambe li basenga ka donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ayebisi bo senga abondance. Mais quelle différence vous avez avec d'autres chrétiens? Bango ba senga abondance, prospérité, ko foluka ba contre-il valeur yakat na motema na nzambe. Mingi na bandimi ya baba senga après abondance. Baninga na biso bazo abondance bazo koleka bazo fuluka mingi ba okosa bango awa lukula boye na église ane oyo boza na mitu boza na mikila te, c'est l'erreur. Ezalaka mais comment
bande ko ya basi ba défiler devant roi bo baleki na liboso mutu katikati baishwe mais mutaye suka asali kutuna maquillage te roi sepeli na ye comment. Amen. Bande ko na Kristo. Celui qui s'abaissera sera, hein? Notaza ko s'abaisser, ko soit humilité, nkola ko plus gloire. Ko bataki omoni banika baola ta bien yo sose kota ngai na lata ka bien tenga ipenda nzambe otiki nga bondenge oyebi bango ko lata wana zome ma bango wap. Baninga bazolia bien nga kolia ezate oyebi kolia mingi tout excès nui. Baninga bazobota bien so Congo ezala mayele peut-être banga ba arrêter même na kobota ta 5 ans babota ka lisute pour bokomi ebele. Et surtout na idoba bomi ba mama misat va ko présenter triplé 3 ba mama ba triplé komi koya quadruple koya. Oya yemba ki botonde siki sasa comme molunge boyini ye. Le sengeli bo diminuer yangwana partout boza mal vu parce que comportement commis est trop peuplé, comportement est commis à mabe, mentalité commis donc ça croît ya mabe. Alors sengeli bino bana le babo changer na comportement tambula directement kaka na amour. Quels que soient les problèmes, tout en amour. Mon dimio azan amour te, se dire à tono, nakat na tono wanezaka ba moni tono, mais il y a rien nakat. Mo sambeli nyonso mon dimio iloba, mon dimio bongolo. Ozan amour ya limite, nakat na yo ozali vie. Alors tant ozan vide nakat yaka mo pepe moko, mo pepe ozan nakat, mutako vivre nakat mo pepe wanate sur le diable. Voilà que Salomon il a bien compris que parce que les autres il a like asenga ki nyosha mukirite asenga ki bilambate asenga ki tondi sanga na mbongo te asenga ki to asengi kaka maye et pesa maki na yete donc asengi mayele nini eye encore na sima bosui koleka. Mais jusqu'à présent je ne comprends pas bato baotanga Bible batanga ka bayekoli en Bible bamona mayele Salomon asenga que mais les gens quand on leur demande demandez voyage, demandez natera bien azando, demandez Seigneur liba les ate olovini lipona liba na ngai mais parce que contredire bon on a bazo de connaître directement bandi ba iloba ko de connaître la valeur spirituelle te ko de connaître la valeur au l'image éternelle te c'est la vie. Vie c'est vivre l'image de l'éternel. L'image de l'éternel vous ne le vivrez pas ici. Vous ne vivrez pas l'image de l'éternel dans ce corps corruptible, corps qui pourra périr un jour. Vous vivrez l'image de l'éternel quand vous obtiendrez la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtiendra jamais avec ce corps. Mingi sodi weye nzam likamri skoboy to yepe asambela ayemba ka mingi azana ka boy apesa mbong apesa ufan apesa kadimia kufi pona nini siko muda kufati na iloba liwa na iloba to senge pana tata liwa iloba bana iloba gloire à Dieu ezakara mwana iloba même na likama akufa ezakara même na ba inondation mwana iloba kufa ezakara même na naufrage ne bale mwana iloba kufa botala merveille ya wasala kana katabino esalema to esalema kate bosona ba témoignage béré pona usukisa tokena musikate. Salomon c'était le roi Salomon mais valeur église yo mende kona bila zaki jeune garçon azako tanga na ba école azaki mwana pe botami parmi tout azamo semble abando kota na l'église. Mais qu'est-ce qu'il a demandé vis-à-vis son Dieu? Vous dans la histoire pour le message comment vous doit vivre vie na ye posa ou kota kana l'église mais soit kota na l'église d'âme aux alliés ou bien aux athées, ce que vous athées, ce que l'église a yo, ce que cérémonie on a yo,
Monisanga Sikezalio. Chaque église, vous connaissez l'histoire. Nde Olandaka Liloba, Tunaka, Kolbateke Olandaka fanatisme. Erreur, on a bien reproché tout le temps. Zambia al prophète Konde. Bilo kwana foi longa. Nzambo volanda Zambia al prophète Konde te. Nzamba passer tel. Nzamba prophète tel. Eza ana nzambe na ya part entière na moi à l'écart. Mais awa nzambo volanda Nzamba bilunion. Nzamba lilo. Serviteur de Dieu, bandimi akal. Boye bako lakisa moto nyonso même na témoignage que Nzambe a prophète Konde elongwa. Nzambe wa salaki likolo na se Nzambe ya bato nyonso. Bino nyonso na prophète Konde na bino boza bana na Nzambe. Oh papa Konde, papa aza père na bino te. Tant culte aussi la moteur loba nyonso ekokisami na losambu tata pe kolo na biso alakisa biso de tata na biso likolo. Jésus babenge jamais papa na biso. Bongo Konde moto abimi sikoyo kutu mosika na Jésus bobenga ye papa koma aza papa na bino te. Ndeko na bino. Tokani ana Nzambe na moko propre ye te. Nzambo ya bino nyonso so tonde na kondimo tonde na bolingo message social mawa na liloba yo penkola kosalela ya miracle la tata eza na bino nyonso upa nana boy miracle ya weza na ye bo vivant ka be miracle pa basali na bino ya wa sala to salate amen libota. Mais ce qui nous a salé au sambeli pour la mouton malade, ce bouton de la bongo, frère, soeur, maman, beaucoup d'en a mouton, c'est un problème sérieux, car qu'on se la bosse sur la première bizarre résolue. Et qu'on s'en mette, ata auton teye mal maté teke olekana bolekani malade asanango na force divine et tondika tabino kola osa. Amen libota. Mais kolo yebisaki bino banda kala nde revino na 81 andibe na 80 pona Olanda royaume balbi bon lokola bando linga église mingi na koti marqué discussion na koti na royaume disons na cité mokebima parce que na boya ko sambel na moni église nyonso ba ventir trop pesa upambolama jeune kende kulala na ngomba zala kondi kulala l'église ndiko na bino comprendre déjà que et comme déjà sujet sa caution. Alors kovanda kolo la kisang église a son ressemble là. Je demandais pas que même na examen je demandais pas que kolo na que le salle examen pesanga mayele na réussir na zaki kutu kunate. Pour moi réussite ou pas je tenais pas compte de cela. Mais étudiant ce beaucoup na etc. et zakanin mais étudiant même ya liloba même na examen d'état kolo Seigneur na que vous allez pas me pas prophète na réussite quelle réussite amen but ça va ça là qui avion ayekola na école ça va ça là qui avion abandaki na école ni pour ba l'accès avion a réussite qui combien de pourcentage ça va ouais ça là qui camion kocheka lokolo boybo bakumbaka MMI calculer asalaki na école nini azaki combien de pourcentage wa salaki pantalon na salaki di baya blouse oyo lati na mapapa ça quand même créativité hein bakotaki na classe ni pona kosala biloko wana mayela tata eyaka brusquement na we jate bo basalaki bapareil cellulaire bakenda koyekola na école nini awa mpe bozala bauniversité baekole ya minene boyekola no classe ya kosala pareil cellulaire pareil marque ya RDC bo ebima eozala luka mayele ya tata vanisango na motema talela ya un jour beaucoup apporter mpe bamerveille ebele kola boyite bosala betude mais soki bokomi na ntango examen d'état tondisama na bolingo na mote na bandofukamaka Nzambe lakisanga église na kosambela na mokili oyo mokolo akufa na mona yo ntina eza na se nasololaka na yo
yo posa nangai. Voilà ce que j'ai demandé. 10 ans, jour et nuit. Na tongo na fukami, na butu na butu avant kola na fukami. C'était ça. Na sengata différente. Mes familles pauvres. Na sengata ma la classe T. Mes familles pauvres. Amel Bota. De revenir à Sabino. Si Moussala Tate bandi na 81, 6 mois après, Batin de Gonabi na Rassa orientale. Directement, le même jour, Bayebisin de Gonabi na 11h, que nous avons lamba, besoin de Rassa orientale, nous autres lobby, 6 mois pomba na bandi au Sagola. Mais Kassai Baniga Bavana Ranagishasa, merci Seigneur Nandimi. Moi, je suis taba parazate. Nazongi mbango sanga mamba. Tala sanga mamba. Ndeko na bino vanda avant ko sambela. Gombe, Matete, Kasavu, metango bandi ko sambela. Ba bengale si sambela avandak. Nako lia ikomaki boy. Bako Alexander wala bino ndako sanga mambo. Kone zaki ndako na sanga mamba. Awa mwandako ya manzanza. Zamba matiti ndako musukuna. Zamba matiti pour les mois sanga mamba. Beaucoup na bino bien. Comme ville. Mais ebana zaki zamba nzela ya bilanga ozoke ndukitana mabulu ndeko na bina vivre réalité. Le 81 le même jour ya ukende pona olonga pona ukende Kasa oriental bazana mutuka ba matina ba 14h deux combattants mutu éclipse du soleil qui n'a jamais été et manifesté depuis des années. L'éclipse du soleil, tu as toujours vivre. De bina bandi sui, Nathalie Tata. Mais les mots pourquoi? Je suis avec vous. Allez-y. Comme on n'a pas cité. Amen. Botana Christo. Ngandajika. Au moins 4 ans. 4 ans Ngandajika. Et quelle souffrance qu'on a au Kabelote. Mais bandi balingi. Et balinga qui doctrine. On a marqué. Misala tate monana kien, misala minene, na ba peine, même pendant qu'on liande on a bino, on a trouvé là 4 gars, attaquants, disciples, so batie bassin pour la bana bolingo makasi, bassin fufu boy, fufu ya mot, nde on a bien yeba ki kolia fufu te, tant batie fufu à mot. Bon, bino ni ensemble, yo meki boy, Uzuzika, bango basoba katika wa ndeko na bila obi eske bokoti la anda mute babili yekola nanda kabiso ilanda ndeko na bila ti sanero ya kosila ya lui azika mo bakuiti afufu misatu atali eske bozo comprendre que na okufa babi yekola 2 mois kakande wono so bakati wa kochika na subu c'est grave baboule ya menene. Ndeko na buna azolia moi loka boy tous les jours a senti que nous autres kondi ndeko yeb sa chef de paroisse o yebite que maramozo le ka ni les elek o to sana mo attaquant de so ba vendre les san tie aussi la ngara tika na lokote albo ndeke nin al ba changer bon dia mutu nanda kwa monsieur Moroboy ba responsable Moroboy ndeko bino passe moni poto musalo ezala Niki bakansa simba magia simba kirisimawa. Esika bache baninga esika bache ba upana kolia bozo pesa mboko na bino. Mais chaque jour ba yelo ka pondu et ko sala même 1 mois. Ba chofaka pondu wana comme na bilo ka pembe. Kaka pondu wana mwandam. Mais au tali bien balambi mitu antable. Balambi nzombo, balambi bambis. Mais ba chelo atali au pelete. Mais quand moi pondo wana na fufu otali basani ya baninga tala mesuni sos mawada beglise mususu mais bozana chambre moko bola mbetu moko mais mutla mutu aolia sani na ye moko na ndako sika zovana bozoli ensemble yokuna moko koloba teke ya to sangisa to ensemble ndeko na bina pa senga kate likambote na benda kaka yango vraiment un jour moi souci côté ndeko na bino Ako yeb sa chef de paroisse monite ke kuna pe botininga pondu ya 1 mois ba chofa kaka ate komi na couleur échanger ate échange et komi na moi solo kaka yango ba yucha mais moi si responsable on a zan dengerin mais ba otindo na damjan kende toka mai yono mo sakoli adjoint mais ba otindo lukula service militaire
Alors ndeko na bino mwa susi ekoti te azokita ezalaki descente monene kuna kotoka bamai. Mon Dieu, oyo calvaire nini naomona. Un jour ndeko na bino azwi dame Jeanne kokita na songe bien sûr parce que naza kosenga makambo na nzoto te. Na bando senga ta demande ke nazala na bona zwa na réussir te. Demande nakende kuta libulu nyonso plein na bambongo. Libulu oyo totokaka mai bambongo plein toutes sortes ya monnaie. Libulu botiaka nzete ezokita boye ya monene mbongo na mbongo. Napesi yo oza na susi na omona wana susi mingi napesi yo toka mbongo nyonso kende nango na ndako. Jamais nana besoin mbongo te nga na ye kotoka mai na mela mbongo yango ndayeli te. Non, na présente yo so simbi yango ekokoma yo libela abi jamais nzambe nekoluka mbongo te nekoluka mai na mela. Amel bota luka nga libulu ya mai oyo so bamusu baoya ozwa bazwa libulu mosusu kende otala ya mibale plein na monnaie nyonso bapiese oyo ya monde entier ya sika bamone tout bibende awa bobwaka bibende awa bino boza bakongole bolinga bibende omona yango kilo toutes sortes ya bapiese ya bamone lokota nyonso kende ngo na ndako nabi jamais ya sika ozomona te eza ya sika nabi jamais nakozwa mbongo te nga naza na besoin ya mai nafukami katikati na mabulu wana naotala koto plein bakasa ya ndenge na ndenge ya sika na baliasi nabi nayeli yango te na na besoin ya mai. Mais pourquoi ezwa compliqué boy oyebi teke mai na tie sikoyo libulu ya mai eza mosika mpe nzela eza bien te nabi nzambe na ngai na besoin ya biloko te soki nzela yango eza bien te nakota kaka me makolo ngulu ata nazoka na besoin natoka mai nakende boye na fatigue posa mai nakoma boye mwa mai yango ezaka na se vanda pembe kitoko ntango namoni mai napukami nzambe na ngai nasepeli mingi opesi nga mai bombongo kuna te ngai na besoin ya mai nde ndeko na bino azwaki mai namelaki demande ya yawo soki ezaki yo so ezaki yo kalekele nanu ezaki yo pongi ya ndeko na bino ezalaki toujours agité. Ezalaki toujours agité parce que quand Dieu vous aime, ayez cet amour-là. Yango na bolingo ozaka kofuluka na kati na ndeko na bino ata oza moto ya mabe ezala toujours pembeni mpo mabe wana longola lokosa makambo na nzo konvie vi ya moto makambo kola bongisela bino eza minene kosenga kutu te. Mwana botosi azangaka eloko nde wabino asali temps ayebi te ke un jour makambo nde koya boye ti bato bamona ndeko na batelemaka boye responsabilité monde entier église mobimba na lititi te na kasa te les gens ne se rendent pas compte croyant que babiloko. Mais par contre mosusu basimbaka mwa parcelle ka moke boye allez à toucher. C'est dommage. C'est dommage. Pe bato ko bayeba biloko eza na kati wana bazoyeba te tapis rouge bouchard ya pembe micro yango banda tongo ndeko na bino asibi kuta yango te message bozoka yango te ezokota na matoi te. Mais pourquoi pochette blanche na micro recevez faya. Mais quelle aventure aventure wana lokola etondi na pays oyo mpo molimo mbilimo ya bato ebika eza boye parce que nzambe alingaka baaventure te. Recevez surtout bamama nde bakoma likola bajoue na baeglise akomongo baluka likolo atapi mosusu baotia lokolo ki na libumbu na ye baniati pasi aniati libumbu ya moto. Est ce que eza normal? Eza normal te. Amen. Pesa opambola mo apesi mingi te nzambe akopambola mais c'est dommage eza normal te. ndeko bino azongi esika babando tinda mpe ndeko na bino wana lisasa na eglize wana kaka esi ekwei batindi na matete po esi ekweyaki esika eglize ebandaki 2 jours 3 jours etondi oyo banviyaka baye
Tant de qu'on a bien reproché que Makambo prophète, yo est un prophète, Makambo talankolo, asepeli beauté, pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? Ou tel le prophète, suspension, hein? 40 jours, koyate. L'église est tombée, il y a mon église est tombée à ravir, yende à remplacer. À suspendre, ne connaît pas pour la reprocher, madame. Makambo mabe, pour reprocher, il y a mon mabe. En pleine suspension 3 jours, le salon au bimsum, bandimia iloba, bosenga kamniki makamuna nzoto, c'est dommage. 3 jours de suspension, et bakula soba suspendre, na kolia, bouale. 3e jour, comptoir, l'exakana bar, comptoir na espace. Munene ya mutavandi, image, elongi weye mate. Mwana nangai, eronako. Prophète Gonde senga nino lingo senga yakana na besoin senga aza koyoka yo na senga na pongi ngana senga ni kosakola ya aventure te kosakola ndenge oza na Bible ba Moïse ba Jean ba Isaïe ba Jérémie ba prophète amnen voilà kosakola wana sengeli yango ndezala parce que on a ezana ko aventure. Amen libota kosakole comme na mboko bazui image makambo nyonso bayekoli yango na moninga na yo ake devant pas passer tala nazana camarade na Jean-Pierre akufelaki boy abalaki boy abotaki boy itala makambo yango tala na kupesa téléphone na makambo tu bayebisio après téléphone na télévision prophète ngana zana nji te siko na mona sana kesuka olati boy bayebisaki na nyonso lati. Mais pourquoi baventure wana meni ya ndenge wana bayaki mema wana Gabon alingaki akufa asali baventure wana bapesaka vi nyonso ya moto nde bozoka na télévision badetaye vi na yo bapesi mosalisi disons ya Nzambe avandi na télévision benga bobengi yo numero eza kuna te akoyamba yo te akoyamba numero no te parce eza kuna te histoire no eza kuna te mais bato basi yokani po bakosa ke oui wana véritable prophète amone na lati na bilamba pembe or ke bayebisaki ye na place ozali mais que l'aventure ezosali matei okufelaki obotaki bana misato mosu akufaki barbi vrai prophète bayebisaki yo evi na yo nyonso de tio eza koloba wana eza kutu na appareil na yo azotanga mpe kotanga c'est dommage bato balingi lokuta ya modele wana.